Si vous avez un prophète, un pasteur, vous avez un bit na mino eza nini ya kobebisa ka ba réputation ya batu to nini tozoye baté juste nenge ba publier ndeko na biso Pierre Ndombasi en fait toi alekaki a traité Pierre Ndombasi PD au traité mutu PD mutu azana ba belle famille mutu azana bandeko ana ba nièce ana ba cousin ba cousine ndeko azana bato oyo ba pesa ye confiance mutu azana communauté mutu oyo aza parmi bato oyo bazo tombola pe bendela mboka na biso. Comme on prophète wana aza de père et de mère aza congolais mais comme ça les loko ya bongo ko kiti sa réputation ya mutu ko bebi sa réputation ya mutu na famille na belle famille na et ça la penza bien té okende pas été on a que église okende té kota na chama buka mabolongo sambela nyonso pona ba biloko comme on a mutu aza na belle famille azana mwasi yozo traité est-ce que moi c'est les gars qui na télévision pour le bakingani na zapo mbali na simba ngate ndenge mambo prophète alobi c'est que ça solo pero za PD ya solo mais non Sona olo tondite komeka tena DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir des informations bien. Oignon se peut sera conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous s'abonnez belé vous balimba mon orgasme au mon côté musuté au bas théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yo Mutovain na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, To Fongoli, YouTube na biso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. Abonnez-vous massivement sur DKM Flash TV avec Barbine Mongondi, la capucieuse de la presse, Madame Aboupi à la fille qui de Ronze à la presse. Merci à tout le monde. Bandeko Bozu occasion à Kolanda. Émission Nabiso Lelo, vous commentez, vous partagez, vous likez vraiment et ça la rabiso bien. Bah commenter en abino et on peut ça rabiso courage et goya les sous-sous. Sololana Bino. Merci beaucoup à notre boss depuis quelque part, Papa David Kanya, Manchete Sali, et avec toute la famille. Merci beaucoup à Patrick Moulonda depuis Istanbul, depuis Turquie. Merci Nabino Nyoso. Au besoin de l'occasion à Kolanda Biso, vraiment au besoin de s'abonner à la chaîne Nabiso, pour passer Biso confiance. Merci les autres Bino. Analyse mon côté Mekaro Solola par rapport à prophète Nabiso et Mboka. Bato bazo kofingi ça c'est trop dur mais et donc ça la soni pe mawa. Il y a comment on a comportement prophète Nabiso et les autres éviter les autres vraiment n'attend wakala to ba qui prophétie ba robenga mutu ba bengio bo sololi entre yona pasteur entre yona mutu a monelio vision mais lelo oyo comme ba vision comme ya média to éviter mutu so azui révélation moko boye ya cameraman na biso die maemba faut aya na télévision aya kolobela na télévision or qu'est-ce que pas ça to bande comme on attend wakala ba biloko wana ezalaka te mais lelo oyo to éviter niveau ba comme kena makambo ngo ezo pesa penza participer ma ya komona ko bebisa ba réputation ya batu na télévision vraiment ezo sala bien te parce que télévision ezo tala ma monde mobimba YouTube est un monde mobimba. Bon, tu éviter. Si vous avez un prophète, un pasteur, vous avez tu éviter. Bit na mino eza nini. Ya kobem saka ba réputation ya batu to nini to soye baté jusque là. Voilà le yango le to meka kito meka un peu ko solo là. Nenge ba publier ndeko na biso Pierre Ndombasi. Prophète to alekaki a traité Pierre Ndombasi PD. Vraiment et ça li participer mawa au traité mutu PD mutu azana ba belle famille mutu azana bandeko ana ba nièce ana ba cousin ba cousine ndeko azana bato oyo ba pesa ye confiance mutu azana communauté mutu oyo aza parmi bato oyo bazo tombola pe bendela mboka na biso to ebité ba artiste na biso ba numéro na bango ezalaka wana koloba na biso que artiste ozwaki vision na ye olukaki ye ozwaki ete yango sala ki wana na télévision c'est du mensonge parce que artiste na biso baza batu oyo baza reconnu na monde et puis ba numéro na bango zaka ba numéro obomba te so za pour ça Pierre Ndombasi okoluka numéro na ye okozwa yango et puis okozwa yango na facilité nyonso comme na lelo ozana likambu boye ozana likambu
nani ndeko na yo ozwi oleki yango na télévision parce que nayebi que comme on prophète wana aza de père et de mère aza congolais mais ko sala eloko ya bongo ko kiti sa réputation ya mutu ko bebi sa réputation ya mutu na famille na ye na belle famille na ye et ça la penza bien te to mona ki maman prophétesse mo aleka ki awa pona ko loba ke sila aza na 2 ei sila aza na sila aza na 4 ei lisu moko sila aza boye aza sirène a traité ki na nyonso alingaka traité. Et puis, les cas qui na télévision, car to lobaki na bandeko na biso balandaka biso, pour na artiste na biso ya mboka to défendaki bango. Et lelo comme on a nyonso no to lobaki et ke nango kaka perte. Nyonso to lobaki na ba télévision, to sali ba émission, to sali ba analyse, pour na likambo wana ya ba prophète to marteler yango. Et lelo to moni susu même likambo yé. Pourquoi? Même likambo yé, est-ce que prophète wana est-ce que tu as sengi ba pardon wana? Naibité cameraman nanga okoti la biso image oye azoloba que Pierrot Ndombas aza PD a BBC ba artiste belé a côté si ba artiste belé na monde na ya ki PD yango moni lelo ba garçon ba jeune na théâtre wana selo ba dire ya prophète ba jeune na théâtre yango bazo pas fuka yango bazo soma mituka yango bazo voyager pour ba komi la majorité ba PD et puis na BBC bango c'est Pierrot Ndombas ezo sala soni ba prophète na biso yango bozo fingisa donc au mona mobile mususu po atika mwasi na ye akindata ko sambela eza pasi po azomona ba pasteur ba prophète bokomi ba escroc bokomi ba aventurier bozo bo mabala ya batu ba prophétie à lokuta yango zo sala ke mibali mususu abi mwasi ne tu restes à la maison okende pas été on a ke église okende te kota na chama buka mabolongo sambela nyonso pona ba biloko oyo comment na mutu azana belle famille azana mwasi yozo traité est-ce que mwasi na ele kaki na télévision pour lobaki ngani na zabo mbali na nga simba ngate ndenge mambo prophète alobisi ke za ya solo Pierrot za PD ya solo mais non comment na Pierrot Ndombas mo bali loko la Pierrot bongo te toke tozonga ba PD ba yeba na ati ba PD ba yeba na ka PD so talier boye on réfléchir 2 secondes te pour lobaki aza PD on réfléchir 2 secondes te pour lobaki oyo a PD et puis ba geste na bango eyeba naka mais koleka na TV ko lobaki Pierrot aza PD Pierrot BBC ba garçon ebele ya théâtre nani Pierrot ye mutu pena ye na monde ki PD o alokuta oza vraiment lokuta oza lokuta makasi mais aliro to kende boza na bino kimia bo bando kangama moko pona ngai penza Pierrot Ndombas mutu abebisi réputation na ke na eti na suka tebi ke mutu akangisaka mutu ya lwa bomi déjà mutu etango kangisinga e aloko bominga mais ko bango loko balingi bo ke na ngo bongo pona mamba sileleka ki atolobaki ba traiter si la sirène ba traiter si la de tout sauf de rien to yaki to lobaki niveau to saki be mission ba prophète muso batikala ki bazaki donc tant que yoka ki déjà mbela wana baza bato ko ya sur la télévision ko abiser na bani na ba confiance na batute ko abiser na bani na batute mais lelo oyo to moni prophète muso ala muki ka boto ebité soki eza buzz to ebité soki eza nini to ebité soki ba pesi mbongo po ya sila pe to loba ka bongo c'est que ba pesi mbongo ba pesi kanyaka aya bebi saka réputation ya sila et to telema ki to lobaki to salaki ba nyonso to ko sala to salaki mais komona eza pas sipe mawa prophète mususu aye pona ko déstabiliser vie artiste ya mboka na biso muto azo tombola bendela ya mboka muto azo pesa mboka valeur muto bato yo bazo contribuer na mboka ata na babiloko na ba sala wana bazo contribuer déjà mais comment na bande kokoya ko traiter mutu PD na télévision muto aza na communauté balingaka pe balandaka vraiment esali pasi pe mawa bande ko na biso tangu to sa makambo faut to réfléchir à nanu to moni bande ezana bande ko boyambaka bango na ba plateau to éviter bandeko boyambaka bandeko boye na plateau ya koya pona koloba ba vie privée ya bato ko kota na ba vie privée ya bato ko sala biloko moko boye ko kiti sa vie ya bato eza pasi pe mawa boza wana montage eza mutu tango asali émission yo moko vanjo juger que non mutu beblo a lobby fona kata ba partir pour ma bezala te mais yo journaliste yo na cameraman na yo bo sali émission bo ke bo monter bo zi bo kotisi yango pe kaka ndenge mutu ana lobby eza mabe sko lelo Pierrot Ndombas ndeti nga pardon na sengiko Pierrot ko yo kango te banda loti lobby tika me mankolo porter plainte bo samba ala kisayo ki pede o ya lobby kwa kindoki bakangela yango te prophétie bakangela yango omani kindoki bakangela yango te kindoki pe bakangela yango te mais prophétie bakangela yango
opesi nga prophétie yango wana ngai bon nayebi te nga siko babilo ba prophétie ne c'est pas na nga ekotaka te nga so elinga prophétie o nzamba lobi na vandi pe na otalo nzamba lobi osisi amen amen abimi na kei nga prophétie pe na ekotaka te pa na nga po niveau ba prophétie komi ya lokuta eza passe nga babeta nga prophétie l'église moko boye tokenda kaka pona mama ba reportage et tout to komi wana l'église prophétie ebimi ok muto ayaki kote ya wana muto ayaki kote ya l'église wana ndeko ya pasteur na nga moko pa azalaki wana ayebi nga ayebi mama abiso ayebi bandeko na nga ebaleki na nga prophète na betanga prophétie nzamba alakisi nga yo botama yo moko mwana mwasi nzamba olinga selo makambo minene nzamba tofongolela banzela ane yo kosila te fo voyager fo bala yo mtoko mabandeko na poto yo mtoko nga na botama nga moko pas ndeko pasteur na nga na zaki wana lobi papa eza bongo te ana bandeko ne musuba ngwana na miso donc nga na télé misko na hôtel la prophète o beta nga prophétie na hôtel na ofina téléphone na ofina lo banga na ofina téléphone mama nzamba lobi tika ko saboter nzambe te ono lokuta to ngobeti nga deke na botama nga moko se ko ada lokuta donc nyonso elanda na simate za ya solo na obeta onka kara donc eza passe comme na ba prophète na biso ya lelo koleka na télévision pour na ko déstabiliser ba vie ya bandeko ezo sala passe ndeti nga pena na za contre tina suka ndeti Pierrot Ndombasi pardon na bondelio mema epena motango meme ba prophète yo batikali bato bazoyela ka bato ya ko bebisa ba réputation bato na télévision bato bazoyela biso ba information ya lokuta bato bazoyela biso ba prophétie nzamba lobi diemadi nga diemadi ane pa na ngekota te nga diemadi ekotaka te pona yebi ke ba diemadi wana ekoma ya lokuta ebele sikotanga koma ya lokuta ebele tozoyeba te nani oloba ya solo nani oloba lokuta niveau to komi okende e mabe siko foto bando kangisa na o abi na kolo baneti obebisi réputation na nga na memo na justice obebisi réputation na nga na ko memo na justice po wana eza dia ko bebisa réputation bato Pierrot Ndombasi mema eti na suka kene na eti likolo po sila loko atikaka wana eza sila eza yote nga na osenga penza mema ebo samba alakisa yo place alakisa mobali oyo bimaki na ye alakisa yo na sima na pona bina sima non nyonso eza deja ya kofungwama tala ba propos ya mutu nayebi te eza pasi mpe ma nyonso anaka mpona koluka kanyaka mbongo mpe baluka yango bongo te so oza na mposa oluka mbongo yaka zo babafile na yo telema na katikati ya nzela tia kantine ya mabonza tia panie na yo mabonza mutu nyonso azoleka azotiela mwa 100 fois ke oleka na télévision onuire vie ya mutu oyo banuire vie ya Pierrot banuire vie ya Pierrot parce que ba belle famille ya Pierrot batalaka internet bandeko ya Pierrot bayebi internet bacousine bayebi internet ntongo bamonde yake batio dana miniature c'est que likambu na eza na kati pour jamais batia miniature na pamba te ntongo bayebi ke batie Barbie na miniature c'est que lisolo wana kombo Barbie eza na kati na émission batie miniature tala lelo o miniature no sokomi ya Pierrot Ndombasi pona nini pona prophète mora lekaki alobi ke Pierrot Ndombasi aza pede abebisi ba garçon ebele na théâtre ye mtamemi ba garçon ebele na monde ki pede yango lelo mona ba garçon bazopela bazosoma mituka bazo apparaître nyonso wana eza Pierrot Ndombasi muto influencer baninga bakoma ba pede ti abali bongo eza pona amaske kaka vina ya ki pede tala niveau keti musika wana ka diemadi tende okena ngo bongo ka diemadi nga siko yango ba diemadi wana nga ne na otoko loba ekotaka te oye na prophétie mo te beta ngelengi sanga to bisinga ko kufa lobi na otalo ka lokanda ko ezika na otalo lokanda ko ezika oyo ka réaction na ngate ke ona silika na tomate na kene panza menzambe soki professeur pasteur wa prophète wa pesinga to pasteur wa pesinga soki eza ya solo nzamba zwa lokumu na osambela pona ngo et puis ekokene babi tout balbani nyonso eza révélé eza condamné soka okutanisi onka na prière tango ya lobi nanga bongo za lokuté za ya solo na ozonga na tie mabolongo pona sala yango na tie mabolongo na sambeli nzamba koyoka so eza ke liwa vraiment eza nzambe mais so eza nzambe tete ya batamoki nzamba ko épargner nga na bete no sudi solo musuju mususu na kenda zandu to zanga mama wa biso to keza ntokenda somba biloko à rentrée scolaire à bana to komi na kata zandu ne daka ba prophète bateaka prophète mora ye o tanti nzamba lobi na nga diemadi ka diemadi na pesi epetan diemadi ndengo zawana
il faut osambela mingi wana zemi wana bana mapasa zemi wana oza makanisa kolongola ngo so kolongola ngo okokufa mama talinga ngapi na tali mama oh c'est bon nzambe tara ba mama balinga mingi ba prophétie mama bimisi 2000 francs apesi prophète nzamba pambola bino mama to garder contact to bengana mwana soki alinga longola zemi oyo osani ni akufa nga mama mseza kibenda bikati na nzela mama ngabisi mama eza lokuta naza na zemi te naza na zemi te ya solo a prophète amoni alobi akiutuba auti ngomba po prophète ayebete sa auti ngomba nena bwe na auti ngomba na kitika lelo nzamba la kisinga nzamba yebisinga boy nzamba yebisinga boy na yebisi mama eza lokuta ko tshano ngona mutema te ngana na zemi na okolongola pe na za pe na zemi te omona tala ba prophète ne bazo boma ba famille ya batu tala ba prophète ne bazo ko sa confusion na ba famille ya batu to mona ki prophète moko akoma ko sokola batu tina télévision moi si ya mutu yo po o salele prière faut o sokola enanu azo sokola moi si ya mutu aye alongoli bilamba na kaleso alongoli aye pena sous-vêtement bolimbisanga po na terme na bengi on na lingala hein. Alors, on a sous-vêtements, à côté na bassin, il y a zone kaye, à sokolier, à sopelier maï. Et ça passe peu mawa niveau todo kende. To ebite na filma ki image wana, to ebite na zo ki image wana, ebite cameraman na image wana ezali soko illustrer biso bande ko ba mona kaka ndenge prophète azo sokola mwasi ya libala, azo sokola basi ya mabala, azo sokola bande ko basi en pleine bon na ebite. Et ça passe peu mana soni. Ya on a utu beta sete awa mibale ebele ba boya basi na mobaki ndo sambela pona ba biloko aboye cameraman na biso tiele biso na image wana et pour toujours tout juste après na boyi moto sambela nzambe te mais banzambe yo ndenge na za kolimbola binwa wa c'est très dangereux tata na ndako mwasa keye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyaka to kutuna ete uti wapi balobi na yo nini uzai kosa te babi bazai kosukola ye po milimo ya mabelongwa engai mobali na yo kosukola ngai to bele ye na boyi moto asambela nzambe te mais banzambe yo ndenge na za kolimbola binwa wa c'est très dangereux. Voilà, bomoni nde bazo sokola epenza mwasi ya mutu yo mwana mobali ozata mwana mwasi sokola bango te mwana mobali ozo sokola mwasi ya mutu waki ba propos ya papa na biso nani Mobutu waki ba propos na ye waki ba propos abi aboyi batu ko sambela te mais ko sokola batu bina mo waki ba propos na ye eza pasi eza soni mboka na biso ba prophète mobimi ebele bazobotama mikolo na mikolo ba église par-ci par-là avenue moko omona 10 églises avenue moko 12 églises est-ce que boko kangela biso na ba église wana te yango na tanga Mobutu ezaki église moko na avenue moko église moko be mibale point mais lelo oyo avenue moko 8 églises avenue moko 9 églises avenue moko 10 églises ko na ebite ko to atie musique ko patie musique pour ba tomber be jour moko ba tomber jour moko bon so ba église jour moko niveau makele ni bo ti la personne avenir ba prophète ba botama ezo bandaka mukie mbunda o kilt matinal e bandaka na kilt matinal ezo mata e komi auto louer place moko bo ezaka ka pona ba réunion et pas e okoma mbamo e komi église to ebite est-ce que gouvernement peut saka bango mikanda ngo otuna ka bango te na venir na bino bo na combien d'églises avant na peso mukanda otuna ka bango te. Et ça soni, et ça passe comme on a, bah prophète bazo bimalelo, ne bazo silisa courage, bazo silisa, bazo même sa réputation, y a bah prophète basé la ranzambe na solo. Tout le monde est pasteur français à alors bien on zamba la qui c'est ce qui frère moko azaki a utaki hôtel ango ya MP bolimbisa mpona kombo abato za publicité na solo ba église hôtel ango za na MP za na 24 chambres. Est-ce que l'hôtel a un peu dans 24 chambres? Yo yebi 24 chambres, yo kotango? Yo kotango? Hôtel a MP, est-ce que dans 24 chambres? Est-ce que y a pasteur Wana, pasteur Francis? Au kotango? Au moins de bottines d'habitude, tu es quoi? Tu es quoi l'Obama? Tu y a la télévision? Bino mo bobe c'est son monopole, ya roya ko lobaliko na bino. Bino mtu wapo c'est monopole oya. Ndeti ngabo pasteur français, pasteur aza reconnu na monde. Aza reconnu na mboka na biso.
Est-ce que tu as un monopole au lobani à la télévision? Tant que tu as un monopole, c'est que yo muto pesi biso yango. Et ça passe, bozo bebisa réputation ba pasteur na biso et puis communauté na biso et si ça bozo si ça en confiance na bino ba pasteur. On t'a teki le pas on a alinga kata 10% na akendo pesa nzambe. Et ça passe. Bozo zo ba dim bozo liaka. Au monde a payé c'est dans un balokuta. Est-ce souvent au salaire qui n'a pas prière en côté. Mutate qui le pont n'enza basali car ate qui le pont le quoi yo de yo qui projet wana et comme ingam na sambelaki. Et ça passe soni ba prophète na biso bato bozo bota malelo ba prophète bozo bota malelo. Bo pardon na bondeli bino bo pesa non respect bo pesa non respect na ba prophète na biso o ba bimaka o ba salaka bikamwa wana lelo bazara sute martyr ya wana to mona ba prophète ni bakenda susu o bakende ba concert na bango ndenge zalaki bakende ba prière na bango ndezaki ba campagne na bango ndezaki ba sala en sute o lo bana biso papo confinement tozaki na confinement tozaki na nini baboyaki tout ça ba maladie corona eyaki et bouleverser makambo boza susinde na nguya te. Est-ce que ton bossa ba kambwana pasteur wa bande ko sokola bat na mai o zo sokola basi mikolo bon basi minene bon alongoli bilamba na sous-vêtement alongoli ba sokoli au devant télévision to éviter. Est-ce que prophète wana pena aza pena nzambe pena bengai? Est-ce que nzambe pena benga prophète abongo? Te prophète abongo est-ce que nzambe pena benga po oye na télévision ko sokola bana basi moi mosi mukolo yo tie na bassin ozo sokola ozo nika eti na se tala na no niveau to okende. Tala la place to okende. Et puis lelo to lobela makaba sila o bo traiter si la sirène, bo traiter si la boye, to lobela ki ango, to lobela ba façon so mais et sili nango ka ate lelo sous to moni sous prophète musa bim pona koloba Piron Dombas aza pédé, Piron Dombas abala po masqué ki pédé, Piron Dombas nde aya na ba artiste ebele na monde ki pédé. O lokuta net nga lancer un pena Piron Dombas kene na ndingo lingo kene bongo bien. Peu importe ba ba personne confiance ko yo ka bango te pose la réputation de baby. Faut y aller à la télévision, on a assez pardon, on a allé capena lobby, na cause la qui yo makamu Piron Dombas na télévision, on a hier ko senga bolim na télévision, nzamba limbi na télévision, ndenge na cause qui na combo artiste mboka na biso. Et ça vraiment malamu mingi. Merci na bino bande konyo so bozu occasion kolanda. Analyse na biso ya lelo, biso to ya kaka on a pour na kopesa bino ba information par rapport aux les la biso na internet na YouTube na biso. Merci beaucoup pour continuer ko s'abonner na DKM Flash TV. Bon zala jamais dessus parce que Barbine Mungondi azara na to saka musa ndenge sengeli. Merci à Papa David Kanya Manjete Sali. Merci beaucoup à notre caméraman derrière la caméra, Die Maemba. Merci beaucoup à toute la famille Mungondi. Joyeux anniversaire à toi, Vanessa Kalombo. Que du bonnes choses. Même ça, Batelayo. Kende na restaurant Morolia, Bima, Borsale, Lorote. Panza Bougania, Sobenga, Barbie Mungondi au Fouta. Et ça, un problème. Merci beaucoup. Nalinga Abino, Pobino, Pobolinga Abiso. Tout ça, on a beaucoup continué à s'abonner à DKM Flash. Awa, Boutkala, cause de la jambe dessus parce que Biso, Oeza Moussa, Biso, tout ça, on a pour Nabino. Merci beaucoup. Bye.